Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows de Nar TV, merci, Nava O Balandi des shows de Nar TV. Tu es tout partagé ensemble. Kakane tu sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokipi. Nazana image moko batindelinga, yaya problème ya kobongisa ndaku yaya c'est sérieux. Le but de meka kosola vraiment na communauté mobimba na banzi to palpa ki ba point ebele ou ezalaki essentiel. Et une photo le bela blum suspect ou eza moins important pour na biso moko. C'est important. C'est très bien. Eza façon ya ko lamusa milimo abatu. C'est ça yaya. To kolobela tout sauf rien. Image o nazotiela yo otala. Nayebi keza image ya sikoyo te namona déjà image o namona déjà vidéo oyo. Mais batindelinga vidéo o balobi papa des shows mais kako expliquer vidéo par rapport ya émission o eleka ki lobi c'était vraiment une bonne émission parce que ba erreur eza ebele. Avant tout mon amamba ba mousse ya bana lobby déjà ba bloko e bima pe na banda ko suspect so continuer ko bima. C'est-à-dire eza ba bloko moko e sunga biso ya tobota courage. Tobota courage ya koyeba ke lobby biloka boye esala marate na kati ya bandako. Voilà, c'est important yaya. Tout ce monde a mis bas ebele bazo kima bandako na bango pona nini désordre eleki. Toyebi ba mama bana ba panzaka ndako, bana ba boire n'importe quoi partout, mais yaya il faut tous avoir na courage. Ba mama il faut tous avoir na courage, na biso ba papa il faut tous avoir na courage ya kozala na sima bana pona kobongisa kote nyonso bana bazo panza. Mais total nanu image yoka makambo eleki na kati ya image oyo ebongo tozonga na sima tolandi. Botala ndako mwasi ya ndako tala. Tala. Basani 3 jours. Dikola mesa. Basani 3 jours. Ngana zamba be. Botala. Dikola frigo. Tala. Tala mbeto bana. Tala ba kalesone mo esika tiki yango. Tala. Tala ndako. Botala mwasa libala ndako. Wa sokosa ndotala be sui. Botala ndako. Salité. Abimi. Tala mbeto. Botala mbeto. Bible. Yango yo. O Yesu Kristo mwana wa David. Ya munena somba Bible. Botala. Toto azama be. Boye boye. Botala. Tala ndako. Na utokota siko tala ndako. Salité. Azate na bana abimi. Esika kendaka lobate ta chambre bana. Tala. Na basinga courant. Salité. Taba kaleso na emo esika che. Botala fulu. Mwasa libala. Taba sani na sing. Basokola te 4 jours. Tala. Botala. Atiki biloko na moto ya Stop. Yaya yo moko tala. Donc eza presque biloko nyonso toloba ki lobi yango wana. Yango nde kwa lobi des choses oa. Mais kaka ko expliquer na batu ke ba émission wana bozo ça les a très important. Surtout plus émission o ya lobi. Nde émission o batu ba mona ki penda ke oui ba point ya ko lobela ka yango wana. Il faut tout toucher tout sauf rien. Tout retoucher tout sauf rien. Tout bongisa, c'est important. Tala réchaud. Réchaud, eza lokwa mutalamba na bakoni. Mena poto. C'est regrettable, yaya. Tout le baramarambo eza bien ou ego sunga batu. Tout le baraka ati tolobi non. Soki to zongi aw. Réchaud, eza lokwa mutalamba na bakoni. Meza na poto. Tala aw. Yo moko tala vraiment. Tala esika wana ndenge zali. Wana ndakwe. Wana na kimbanse kete. C'est comment fite ou bien l'iflar na poto. Mais c'est ça yaya. C'est-à-dire tant que ça la ba émission oyo. Eza pona ko sunga mama moko. Pona ko sunga libota moko. Pona ko sunga couple moko ba telema. Longola esprit ya kilo. Longola molimo bo lembu. Longola molimo fatigue. Kolingate oche awa lelo oche lobi ekomi ebele. Tia eloko ne esika nango. Déjà tant oche moko lelo awa. Moko lobi kuna ndako ekomi lokola esika mpuku alalaka. Parce que mpuku nde azalaka kumbi asangisi a panzi nde esika mpuku avivraka. Mais muto okiko vivre boyete yaya.
ata bino moko vraiment tala nanu ndako yo ata yo moko boye tala ata yo moko voire même na basu ya yo moko moto basu sukisa maloba na nga na suka basu obwaki yango vraiment kaka boye à la portée de tout le monde comme ça na basu yaya c'est pas propre tala ndako ya moto oyo ndako ya puku to ndako ya moto yaza vivant ou vivante. Voilà yango ndeko alobi Papa Desho tosepelaki mingi na émission ya lobi, c'était magnifique. C'était l'une des bonnes émissions parmi les émissions au Desho Sala. Point à lobby ezalaki point essentiel très important. Yaya tout ça la ba émission pour na ko indexer mutute, pour na ko laksa mutu musapite, tout ça la pour na biso nanga Desho na kati, pour na biso nyonso. Nanga na kati. Voilà. Pour nga peta na omona boye nga pepa nanga na lukana tala oyo ezalaka awa te, oyo ezalaka awa, oyo ezalaka awa. Oyebi te quand est-ce que bapaya bakoki koya. Oyebi te quand est-ce que mutu akoki kokota na ndako na yo. Oyebi te quand est-ce que visite moko eki koya brisque ba yo kokuto boye, c'est pas propre. Donc voilà, otere to banda na wango wana ba émission na biso ezoya na banzi tolobela ki eloko lobby tolobaki vraiment temps mulai tozwaki temps ya kosola na communauté tosolaki na ba papa na ba mama lobby ezalaki vraiment bien makasi. Donc merci beaucoup. Partagez votre émission, aimez, commentez, que ça la bien. Ça la branché, scotché, cimenté sur des shows d'Enar TV. Et ça là qui a bien humble serviteur. L'homme de bonne foi, ça la branché, by Michel Zakoya. Ciao.